lokola Josué bandeko atelemisaki moe titango bitumba na ngai ekosila wana nde moi na ngai wana nde moi na ngai balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai ofondanga na basacrifice akobosa nango te yo kende nga na tikali na continuer musala mais à part ça en tout cas lisungi eza biso na biso bana poto eza rappel ne na zabo na minito nga na zawa ya zakuna azo s'occuper na bana na ye bana ngo pe bansu baza déjà mikolo ne bandeli ndeza ki pasi mais nzamba sali grosse ke basi ba koli mo bilongo na bango kolia basala na bango bango moko eza ka moi loi ke non era olala koki déposer téléphone na mesa kende kolala na tongo ya récupérer yango moi muto azalaka pembe c'est tout à part ça en tout cas difficulté vraiment ezate to sunga na makasi na ba ezalaka ceux qui peut-être bazokanga classe nde balinga il faut nazala na école na bango mais à part ça bango pe basepelaka po bayebi ke soki mama vandi ba besoin na bango mususu talaka Nike na poto ça $50 $200 so mama vandi ekoyate donc il faut maman bouger basi ba mesala na bango so na ici bango basusu d'urgence mais ko ya na voyager na 2 jours OK ne erni ne bo uta classe problème ezati bakena bango so pe na ngina kende na bengi bango to prier ensemble bango moko pe ba bondeli batiki na maboko nzambe après na musala oyo vraiment eza facilité ko mo na tombola na ba télévision à 52 pouces na koti na kati ya mutuka na yele ngoti na ndako mbasu pe na zanga moko mutako yedenga azate na kozwa pe na frigo na tomboli yango na nuboye na tie na position na koti na kati mupandi moko na tomboli koto na tindiki c'est pas facile eza vraiment pas mais choix eza eloko nyonso so osali yango na ntongo banga omona yango eza facile mais bandelinga mpe na bandaki wana banda omona yango pasi oya pene olali na ndako nzoto pasi ozokoka te ntango okoti na ndako ototombola biloko banda lisusu kolamba bolia banda kobongisa ndako chaque jour ceux qui naza na poto ceux qui makamne surtout esili tokomi na suka bayelinga ba rapport nga na compter ou bien na komi na kaye na nga na zi ba compte rendu nyonso tout na tiango na kaye oyo ekosenga kekene na banque oyo ekosenga ke bima isala misala mosusu esali mosala en tout cas côté on a vraiment jusque là nzambe atindelanga mwana mwasi moko bokilo na nga o bakokilo bayokanaka te me nga nazwa grâce na nga batindelanga bokilo moko ya bien disi mopanga en tout cas côté wana j'ai confiance. Conseil na opesa ba mama Congo eza bo. Tant oyo tobandaki kovivre ekala yango te toza nango lelo tokomi na temps yo ye na ndambu papa ye na ndambu osunga libota parce que ndenge balobaka toujours mosapi moko esukolaka elongi te donc biso surtout totelema en tant que femme tosala makasi tosunga mabota na moya lelo soki tozeli kaka papa mabala ebele ekokufa exemple nga nakoki kopesa meme biso na poto mabala ebele ezokufa mpo ozozelaka mobala ayelaka yo mbongo ozolanda mwa mbongo moko boye ya bafemme sel mais soki ozotravaille olanda mbongo wana te okotala plutôt avenir ya bana na yo okolinga ovanda bosala ensemble na yo na mobali na yo bobokola bana na bino de façon ke foyer na bino ezala malamu nga nayokaka mpasi mingi oke na famille moko boye mama asalaka eloko te avanda bana mpe moye bakende classe eza te parce que possibilité ya kofutela bana classe eza te ata makala okoteka ngai mama na biso ya bokolinga
mosala bandaki kosala yango wana. D'ailleurs ngai na mibengaka peuple nomade tovanda bakomine ebele mpo mama azalaki asomi lupango awa atongi abongisi tole futi biso mwa baklasse malgré papa na biso azalaki na poste ya bien mais etant que mama ye mpa banda olinga asala plus. D'ailleurs soki toza na poto lelo biso nyonso tu banda na mwana liboso ntina soka eza grâce ya mama na biso mpo ayebaki kobunda lokola mwasi. Village oyo kaka nde balobaka nzambe atikaka bana na ye te nga nayaka na nga na bilokos ntango naye na bilokos nabandi bilokos kaka ane passe baye koyesangaka espace oyo eza libre mama soko okoki kozwango naye kozwa espace oyo mwana na nga na travaillaka na ye Stéphane awa babengaka ye directeur alobi no mama omoni espace oyo so tolobi totia yango banini tosala yango village parce que na matadi village eza te tosala yango village de façon que tomeka kosepelisa bato na kati ya matadi espace ezala en tout cas ti sikoyo nanu ekomi facile te tozobunda kaka malembe c'est pas facile mais na grâce ya nzambe tozobunda kaka tozocontinue na village donc toza na espace oyo nakanisi bandeko bamoni toluesaka na biso batante na biso eza nango awa tolue mais bientôt là totikali nango mpe su mingi te kala te ezosila nango na kati ya village biso tozaka awa mpona koluese bato batante epuis koteka masanga on arrête là donc bato baza na kati nde bazoteka bamasanga na bango bazoteka babiloko ya kolia banini baactivité mpe mosusu soki eye biso toza wana mpona kosunga bango tosala baactivité mpo biloko ekende bisilanga na kozonga na nga papa ye koremplace nga mpo ezosenga na kati ya village biso nyonso to tozala po etambola bainstrument na biso nyonso to eza okoya no maboko na makolo okobeta mpe miziki na yo ti na suka okobeti miziki osepeli bajoue ya bana ezali toza na babalansoire toza na bavoiture juste là tozobongisa kaka malembe ti tokóma na fin de l'année en tout cas tozalaki makambo nyonso mpe sesi. Le récit de maman Jackie est tout simplement fascinant et exemplaire. Il devrait inspirer plus d'une femme d'ici et de là-bas. Avant de la quitter, nous lui avons fait la promesse de retourner à Matadi pendant les grandes vacances. Angèle, espace Angélou central, toza un espace na village Pablo Pachimoul Cisco sister donc ba ya choisi hormone bon bana manjaki biso toza awa staff kaka na Matadi quoi soki boleki Matadi bokoleka na espace na village Pablo Pachimoul bokuta biso toza awa biso tosepeli na esika oyo sertoke bakreature ya boye na kati ya Matadi baide oyo eza mwa rare mais tozali deja eloko ya boye esala bien soki bobeti mwa tour boya bokuta biso toza na biso bien eloko moko ekoleka eza te Pachimoul aobomba biso na kati ya Matadi soki bobeta mwa tour na kati ya Matadi olingi oleka bomata mwa tala koretrouve biloko mwa bien quoi. Alors na kati ya bakongo babiloko ya bakongo ekomokita elenge toza na biloko ya minene toza na espace Pachimoul ba mama Angélique moto antaba tongo oya awa donc oya moto antaba donc final donc mamusika moto antaba banini boki donc aosakana te espace Pachimoul Angélou elengi trop mbote ya tro bana poto sepeli trop sopeli ya trop toza na kati ya Matadi na Congo central donc moi tour na Congo central erbwaka ozabilo na bino esala biso kitoko village c'est aussi star chez Pablo Pachimoul Nicolo